plus vidéo tozozonga abonnez-vous tozoya yo na bascène à ménage nzoka bazoteka Congo donc basi noma bourgmestre depuis na novembre 2018 Banza London TV avec des Bruno original ezali lobi biso nyonso tokozala na nzela toboyi na minembwe eza congolais. Banza London TV avec des Bruno original fasalaki alobi mama Chantal alie mbongo na bango ba journaliste na arrivé à président nzokande mbongo ezalaki nango te. Banza London TV avec des Bruno original c'est ma défense na sécurité toza lelo na besoin ya ko réformer CENI ko réformer ba institution d'appui à la démocratie. Plus vidéo tozozonga abonnez-vous tozoya yebi internet yindi. Voilà, bonjour Nabino, bana poto, bana diaspora, monde entier pe Congo Mobimba, bienvenue na chaîne Nabino, Dembanza London TV, donc Dembanza London TV, chaîne où peut s'amener d'informations à bien, chaîne où est au cœur des événements, événements nous sommes à la poto pe Sabino, d'informations et à qualité. To pe simbote na Debrino original depuis Londres dans Yende. Mutasimbi makambu yenda do sala ki Dembanza London TV ezala to tambusama pende tozo tambusama. Merci en tout cas à travers le monde na bandero nyoso yo baza Olanda Laurent Fabrice na minute yo na chaîne na bino Dembanza London TV. Lelo nazane sengo ya oyamba pona bino mama Chantal Moboni. Mama Chantal Moboni azamboko ya ECD parti cher ya Martin Fayulu président élu en tout cas ndenge ba lobaka aussi. Mama Chantal Moboni tokobeta de masolo ebele masolo ya mboka na quelques minutes oyo ko accorder biso. Mama Chantal Mbote. Mbote ndeko Laurent, mbote na bana Congo nyonso, na Kisasa, na intérieur na ba province pe na diaspora mobimba. Santé za malamu. Na ngolo nzambe toza malamu. Boni président Martin Fayulu. Aza très bien, baimboka bango nyonso bamonaki lobby en tant que commandant du peuple, porte-étendard ya Lamuka. Peuple a réclamé mboka ekomi na crise mboka ezali vraiment ko sombre lié moko azui flambeau lobby azui yenda a ko coordonner ba troupe pour na ko mema biso vers la libération du Congo. Merci beaucoup Mama Chantal. Ba sujet zebele oya politique ya mboka na biso ndenge do tambola mena lingi to banana nu oya suka oyo ya makambo minembwe. To yebi ke tango makambo ngo esalemi Martin Fayulu aza parmi ba politiciens à liboso o bato ba yokelaka a aussi voir lobby roki ko salema t et puis lobby tango azui direction lobby tango azui direction il y a la Muka bien avant cela la conférence de presse a sengi marche et à la lobby pour na défendre Minembwe masolo ngo ya Martin Fayulu par rapport à Minembwe na binonyo surtout ya décidé na la Muka ezandenge. Banza London TV avec des Bruno original. Minembwe c'est le Congo, tout ce qui est Congo nous concerne. Minembwe c'est mabele à Congo, ezali kamba mabele, l'intégrité territoriale, la défense na yango c'est un devoir sacré. Tout Congolais, au Aden naye, eza Congolais, et sengeli a protégé mabele à Bakoko, mabele à Lumumba, héritage nzamba pesa biso. Minembwe eza mboka Congo tokoki kondima soki mokete bato bayoka na groupe ya individu basala makambo na bango po baluka bakomisa yango na solde ya baoccupant tokondima yango soki mokete en tant que digne fils à pays premier citoyen l'élu du peuple a telemi alobi ete je suis le gardien du temple Minembwe n'est pas à vendre le Congo n'est pas à vendre a dénoncé ki balkanisation uto bandakala lelo tomoni ke balingi bakota na effectivité na yango na Minembwe tolobi ekosimba te po na nini Minembwe ekoki kozala commune rurale te eza village na kati ya Congo soki l'état azui meko ya kokomisa yango commune rurale procédure ezalaka esengeli ministre intérieur asenga avis assemblée provinciale ceux qui bapesi avis de conformité esengeli akomela la premier ministre pour basala décret oyo ko instituer yango en commune rurale et pour comme à commune rurale il faut ezala au moins 20 000 habitants pour comme à commune rurale il faut superficie na yango pe eyebana et ezali conforme na ba commune mosusu pour comme à commune rurale esengeli décret oyo
et que ça après conformité il y a assemblée provinciale et puis qu'on répondre à la condition nyonso esengelaka pour bâtir la commune rurale. Or na cas précis makambo wana esalamité pour que basalango commune rurale assemblée provinciale et boyaki yango et pesa qui a vu à nos conformités assemblée provinciale au il y a sud qui veut pesa qui a vu à nos conformités et boyaki yango nde esali que basalaki sur séance bana mboka pe batelemi batomboki baboyi bamoni ke moto ekopela bazongi nsima nzoka lokola ka président eli alobaka système a stop and go balobi bon tolembisa nanu moto ekita apres tobimela kote mosusu yango moni baye kobimela yango susu na décret ya le 13, numéro 13 ya juin 2013 baluki lisusu badécrété yango commune rurale mais ntango babimisi yango échauffé pe échauffé bakokaki koinstalle yango te décret wana esalami en violation de la loi parce que l'Assemblée provinciale etikali jamais kopesa avis à conformité. Alors batu batomboki esalami ke moya bakokisa eza te bastope muke na nsima toye komona awa na veille ya baélection na 2018 déjà le 30 mai mi premier ministre aye kosala décret moko boye mpona kolever décret oyo nani sur séance oyo esalemaki par rapport à Minembwe balevé yango pe le 28 novembre 2018 na veille à élection tomoni arrêté interministériel entre ministre intérieur na ministre ya décentralisation et puis toye komona ministère intérieur et économie bourgmestre ya Minembwe donc peuple congolais situka te ezaka système baolalisa opongi baodistraire yo na bascène ya ménage nzoka bazoteka Congo donc basi banoma bourgmestre depuis na novembre 2018 lelo ntango bamoni ke na système ya kavuyo wenze yango wana bakei balobi te toprofite toinstalle Minembwe président de la République a sursoir yango boyi décision wana est-ce que parole à président de la République ezali ko-représenter décret wana parce qu'il y a eu un décret oyo institué esengeli un décret elongola esengaki conseil des ministres siégé bazwa délibérer sur l'affaire bazwa acte moko oyo ezali kolever biloko wana parce que basalaki sur séance liboso na 2013 lelo affaire rebondir mais eloko nini elakisi ke elobi rebondir te il faut balever yango c'est une affaire qui est enveilleuse lelo oyo makambu combien ndeko Félix alobi asali te est-ce que le fait qu'il y a lobby qui remplacer constitution ou bien loi en mboka na état de droit ceux qui ndeko Félix a lobby likambu songolo bakotala est-ce que y a lobby eza conforme na mibeko ezokamba biso ay procédure nini mibeko elengeli poto kokisa malobo ya lobby c'est comme ça ce n'est pas parce qu'il y a lobby ndebiso to tiki Minembwe non le pays est en danger parce que peuple autochtone lelo akimi Minembwe banani bazo remplir Minembwe o colline wana o ya Minembwe wana depuis combien de temps ils ont créé problème na mboka est-ce que solution ezali kolobaje na annuler bien la suspendre mais maman Chantal à vrai dire bozo boya pena Minembwe comme ba installer ngo comme commune rurale pona nini est-ce que le peuple congolais a estimé que ba installer ngo commune pour ba peuple autochtone baza na kati wana eza village batu baza na bango na mboka na bango ba viva kaka ndenge te mesana ba pauvreté na biso est-ce que eza opportunité eza priorité makambo minene ya na Congo lelo to sous occupation ba armée étrangère na mabele pourquoi ba bimisa bango nanu te lelo oyo éducation ya bana eza problème lelo tozali boye dollar ekomi 2000 lelo toza inflation toza réserve d'échange te ce sont des problèmes cruciaux oyo ezosenga eza un impact direct na social na santé pe na vie ya population oyo ezosenga ba décision urgente toza lelo na besoin ya réformer ba système de défense na sécurité toza lelo na besoin ya réformer CENI réformer ba institution d'appui à la démocratie cour constitutionnelle tout ça mais nyonso wana ce sont des priorités. Quelle est la priorité aujourd'hui pour nous changer Minembwe? Et ça sera changé au profit de qui? Parce que l'autochtone aboyinaye.
asengi yango pété congolais moko te pe asengi ke Minembwe koma komi mais noir ni neza derrière mama Minembwe wana rapport Mampingi soko tanga rapport Mampingi ko comprendre parce que rapport Mampingi elakisi penza pillage des ressources makambu nyonso o esalami exaltation banini bato yango bazali na bango bazotambola baza libre eza donc ezali kotalisa kaka ke balingi batya biso kaka na flou moko boye main noire ezali kaka processus ya balkanisation ya Congo po ba continuer ko piller ba ressources bato bazanga ba coltan lelo ba koma ba producteur mondial ba coltan eza pillage de ressources ezali projet ya balkanisation ezali balingi ba dépeupler Congo batondisa batu na bango po lobi baloba ke non biso tolobaka langue X tozala rattaché na tel pays toyoka ba masolo ya ba makambo ebele batoyoke belé lobi bakoma o tokomi état indépendant o tokomi province o tokomi boye dans l'entretemps ba botoli mabele ya mboka tolobi ba etini nyonso ya Congo yebani ba langue ya Congo yebani etini nyonso na Congo eza na mabele na ngo donc biso tosengi na biso te batiela biso Minembwe commune rurale autochtone à travers assemblée provinciale ya Sud Kivu basi balakisaki ke baboyi na bango makambo wana soki basali décret na bango na bakote mususu basala me Minembwe etikalaka wana siko baokangama yango teke bomoni na lamuka bomoni ke complicité moko ezali wana na sommet ya mboka na ba voisin na biso na lamuka te ça c'est une affaire nationale c'est l'intégrité du territoire congolais. Les Congolais, balobi, bamoniti na Minembwe za communauté, batika ngondenge ezalaki. Toboyi na biso to ana bosenga na yango te. Pona koloba complicité ezali. Est-ce que outé pas la muka pona koloba ke nani défense na biso na armée infiltrée. Et bani depuis Kalati. Tomona ki ba James Kabaré Bewa. Lelo bazawa. Tomona bankunda batwara lelo bazawa. Est-ce que zelo ko kobomba ya kokosa? Non, Congolais nyonso azomona tolobi pona mboka Congo botika mabele na biso ndenge ezali lobi biso nyonso tokozala na nzela toboyi na Minembwe Minembwe eza Congolais je suis Minembwe je marche le 14 octobre elongo na président élu Martin Fayulu Madidi toboyi makambo koteka Minembwe tobetana masola marche wana lobi marche ezali o Martin Fayulu le roi président ya la muka sikoyo na la muka maborosala objectif nango ezani ni po Minembwe ezala ngo kuna musika bino bose la marche na Kinshasa wa mama Chantal objectif ya marche na bino ezanini le Congo est un et indivisible ozala na Équateur ozala na Bandundu ozala na Minembwe tu es congolais. Mabele à Congo, c'est 2 345 410 km², y compris Minembwe. Ezali lokola tozali na nzoto. Soki musapi ezoki, moto pe ayoki passe. Donc Minembwe c'est le Congo, Minembwe c'est moi. Sud Kivu c'est le Congo, Sud Kivu c'est moi. Beni c'est le Congo, Djougou c'est le Congo, Bunia c'est le Congo. Ce qui arrive à un Congolais à Beni, à Rutshuru, à Minembwe, à Kanabayonga, à Kasika, à Makobola, arrive aussi à Buta, à Kole, à Babali, à Banalia, arrive aussi chez moi, Congolais. Congolais Azam Moko, nous sommes un peuple. Cette affaire nous concerne tous. Merci beaucoup Maman Chantal. Tous ceux qui sont biso émission na biso lelo na ebité so za liloba moko ko placer pour na balande ba tu ko zongela kelasi to mona ka ba parents penza ba tidi ba na classe T pour ba moyens zate. Lecture na eza nini par rapport à la rentrée scolaire ya mbulo. Bon, rentrée scolaire na Congo et comment étape passi ya minyoko ya ba tension. Ezali problème responsabilité à l'état. Parce que les parents, la classe, il faut l'État fout à Bango. Il faut l'État à considérer Bango, à s'investir dans le capital humain. Pour que Bango ait la capacité à la classe malam. L'État, il faut avoir une infrastructure scolaire, à foutre à enseignants, pour que la qualité d'enseignement soit bien, qu'il y ait des classes dans de bonnes conditions. Donc, il ne suffit pas de la rentrée scolaire, mais il suffit de mettre les gens dans les conditions. Donc, responsabilité, Ezali. L'État est défaillant, l'éducation est au rabais, alors nous devons tout faire, tout changer le système
kabiliste eza en continuité na nzela ndeko Chilombo système wana esengeli Kabila salongwa botika kombo na ete poani. C'est la continuité au pouvoir. C'est la continuité. C'est le même système. Le peuple avait tranché à décider qui. Mais Bango Bandimi va continuer na Kabila. Okoloba Kabila tikindengeni. C'est lui qui gouverne. FCC Moutazan na ba monopole nyoso. Na parlement c'est lui. Na ba gouvernorat, na ba provinciaux, na ba sénateur, na ba gouvernement. Azana 42 ministres 663 65. Siko yo lingi ba loba FCC nde. Yo mona rate soki ya lobi moto nanga obimate. Siko tokobomba suni. Batu bana libala na ndako. Balobi ke balingani bakoboya na te. L'amour à la folie. Mais koza Congo en otage te. Bolingo la bango etali bango mais tous les biens congolais ça bien communautaire. Ils a batu moko te tokotika ngo te basakana nango. Voilà, mais Suki sana koloba na moni na yoki ba vidéo moko ba pseudo journaliste bazotamsa na komba Maman Chantal. Vraiment mawa mingi eza pasi. Na ngina ebisa bana mboka bae ba boye. Tant aux la responsabilité à communication, aux un devoir à rendement. Aux alines a besoin conférence de presse et salemi au côté la capacité d'accueil à salle au côté la budget aux anango au côté la sécurité à mokonzinayo au côté l'objectif au bozo poursuivre au côté la audimat il y a ba média oyoko benga na impact na yango et puis surtout il y a d'autres considérations mususu au côté là par rapport il y a déontologie journalistique, il y a Motosongolo Pakala, est-ce que et comme Malikambo Liboso. Donc il n'y a rien entre Maman Chantal personnellement na Motosongolo Pakala, mais nazo kamwa mingi ke ndeko moko a comme instrumentaliser groupe Abatu pour salir la réputation de Maman Chantal. Si c'est pour mettre de l'ordre, si c'est pour l'avancement du travail, si c'est pour l'excellence ya Moussalo Ezo Salema, je m'assume. Namoni mabeza wanate, nous devons continuer comme ça. Parce que Toromi Tuna Mutuna. Pourquoi toutefois, chaque fois ce qui président Eliazana activité au sala, ndeko wana sala kaba vidéo moko boy avant activité pour na koluka ko diffamer Maman Chantal. L'autre fois sala qui alobi Maman Chantal aliembongo la bango ba journaliste. Na arrivé à président Nzokande mbongo ezalaki nango te, ezalaki fait national batu bayaki bazuna bango ba image. Bon sikoyo akosaki. Lelo susu toko ma la conférence aye balobi ndeko. Lelo na liste kombono ezate. Mbala simo koyati. Bon, ye aye asaba sali ba vidéo ba fingi Maman Chantal balobio balobaki bon ceux qui président Fayulu nzeta mobesu ba ofinga he bongo biso ba nzeta ko kauka mosusu kutu alobi mama wana za oteka pilipili baye kote pembe ya président élu na kumisika nzambe menalingi ba imboka baye ba que Maman Chantal aza membre cofondatrice à SID. Maman Chantal a sali 11 ans à SID. SID bandana Maman Chantal azoko ba elongo la président élu tozo bunda etumba. Ceux qui lobby kombo ezaki na liste te, tamsu sima lobby kombo ekozala. Baninge belé bazongaki na kimia nyoso ezali kamba bitumba te pona sima wana okosenga transport okosenga mbongo soki budget wana ezate bakopesa nini okosala sous vidéo mais eloko moko ka bosana ekoyebisa batu ke ata na sima kosala vidéo wana mafinga nyoso esili mais moi transport pe bazwaki pe esengela ipa loba tango mais wana na yoki te ye moko kaka nga na osala publicité te mais nazo conseiller azana nous jeune azamwa mukie asalela ka déontologie na ye soko ye ba invité o te kanga mutema mukolo ba ko invité okokota atoke kote bato ba osala mbongo à l'état bakota ka batu pe nyonso te il faut limiter donc likamba pas wana te mais nazote ayeka katika ko porter atteinte na personnalité na ngai parce que eza infraction eza bien te la diffamation na miso nzambe ya mabe na miso l'été eza mabe donc na conseiller aza mwana atika biloko wana soki azali na bosenga ya koluka a couvrir activité mbala wana bazui ete tamsu mbala mususu bakozwa ye na yoki ba message batu bazoya ko plaider pour le compte ngana za un problème particulier na bande côté ce sont nos frères et sœurs congolais mais
il faut apprendre à respecter l'ordre établi et des valeurs. Tant que yo sali vidéo zo finga président Martin Fayulu. Ofingi après yo lingi couvrir conférence. Au moins te que ça contradictoire. S'il vous plaît, toza bana Congo, l'air est grave, l'air est à l'unité nationale pour na koluka kobunda pour na mabele à Congo. Nous devons éviter babiloko mususu ngana zo estimer trop bas et ça na sens te vraiment na pesi bino sombote na lingi bino mingi bato poto balingako mingi. Merci vraiment motema mobimba ezangolu kebo portenga na mitema na bino nzambo asala kebo portenga kopesa biso makasi na mayele toyeba kokoba na etumbo. En tout cas, pour permettre que diable a kokotisa venez à mabe Mama Chantal a solina ba fingi batute a solina batuana te en terme à kofinga asala ka musala ya ko diminuer nombre parce que ils ont un impact na budget. Vraiment merci beaucoup Nzamba Pombo. Merci beaucoup Mama Chantal. Na mondi émission na biso esili lelo na ebite bolinga Mama Chantal mingi. Toro luke lisusu pour des raisons politiques pour lobela bino diaspora, lobela bino bana Congo pour bolinga boyo kaye toujours pemé na Martin Fayulu, toujours na décidé et puis toujours na lamuka pour na ba défendre ba valeur o ezana mboka na biso surtout président Mango Martin Fayulu ba benga kaye président élu. Voilà, merci. Le peuple ndé aponaye. Wana ndé bosolo ya maponami. Peuple aponaye. Donc, Monsieur Mona, na ba bébé, les lotis de Bamsou Babela ba AVC. Depuis le 10 janvier, tant qu'on a sali makamnae, Bamsou Babela ba AVC tilelo. Yango moni tilelo peuple a réclamé ka victoire nae. Yango moni soki a kitika abo la légitimité. Merci beaucoup, merci na Freddy. On a filmé Bisso. Merci une fois de plus, Debrino original. Mukolo chaîne de Mbanza London TV, Bambo Tebele depuis Londres. Merci na Asta Balsomi na Paris Petite Sœur. Merci Balsomi na États-Unis. Merci na Bandero Nyoso Batali Bisso Dadi Fagwa Noble na France. Président Bruno Lubika na États-Unis. Bambo Tenabino ne Bolandi Bisso. Tokutani Sumba na Sima. Merci Maman Chantal. Plus ces vidéos. Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Et bien internet et Indi. Banza London TV avec des Bruno original.